Leah na Rachel et plus nani lisusu Mama Ani. Est-ce que si oyoka déjà été batu bazali ya kobala to mobali abali basi mibale bongo bombanda et provoquer saga ya rivalité? Yeah. Ni atela biso na place wana opemisa ngai. Wana ele kaka presque na mabala nyonso. You know, mwasi obali mwasi aliboso, mwasi mibale ye bombande koti na kati ko swane koti bambasi mususu. Mingi ba premier bureau basaka na bango calme mingi. Ba deuxième bureau bangande mutu bayaka bazizani makasi. Ozomona. Bako ya ko provoquer kaka oyo avandi na ye déjà na ndaku bazotia ba desoda pamba bambokela pamba. Songi pamba. Oh, surtout mususu ko mabote za manevre bakomi bambokela pamba, you know, ko déranger ka muninga ko provoquer muninga pamba. Des places ko ya ko mo eti batata e beleti na mo ya lelo na mikolo to zali na bebi na kilti na village na kibokolote. Bazara na basi mbale misato pe. Yeah, mususu même 4-5. Banda ko za kana kimia. Ezaka jamais na kimia. Akolinga moko akolinga moko ayini ye. Biloko nde sale mususu pasa na basi mbana ndako. Na libanda ko kontete combien de abasi soza na. Ebongo bana. Oh, bana kiriki. Bana bayokana. Jamais. Bayokana katene. Bayokana katene. Biloko nde kona ngai mutu azali mutu. Soko nzamba pekisi likambo apekisi yango. Mena tango wana kalatika na yebisa bino ete bana Israel bazalaki na permission te ya kobala basi ebele. Kasi soki okusuma ina nobala ka basi ebele ezalaki bango pe considéré comme lisumu te parce que mutu azalaka juger en fonction ba loi. Soki balobi ete banda na balabala oyo yo chauffeur oza kotambola batie na bango signe moko stop te. Batie pe panneau ya trafic ya lumière te. Place wana mobeko moko ezate ba camion ba koleka na 100 à l'heure, 50 à l'heure nini. Le jour l'état mbula matati. Loyal. Bakotia porto wana ke bana lelo 20 à l'heure. Place en ekomi na nini? Ekomi na force. Yes. L'état ko renforcer ba loi na ye. Ba pénalité wana ko ya. Ne place ko ya ko avant les 10 commandements ya. Bana Israël bazalaki na permission te epa na Nzambe me bazalaki ignorant ya koyeba ete ko balaka basi mibale misato mine basi ebele polygamie ezalaki permis. Mais bakoye pe ko prouver yango te. Yango lokola loi ezalaki te bango na tana bango wana baza un peu na exception. Exception pour na devant loi mais devant Nzambe te parce que moni Abraham azalaki na mwasi moko. To moni pe Isaac azalaki na mwasi moko. Mais ndeye Abraham po likolo ya Sarah likolo bino ba mama n'est-ce pas? Yango lelo yebino mandrango na koboto lango. À cause ya Sarah yango wana Abraham akena kozula nini? Kene po Sarah za ko bota te? Keba azwaki pe mwasi ona komi mwasi anda kote. Pour regarder c'est mwana pona mwana pa mais soko tali bien donc elingelo boke même na tanya kala mabala ya mibale misato to ya banzira nzenga ezali pe kaka permité mais ko ya komona awa ete oui ba mabala nyos depuis tanya kala tina data lelo mibale bagana ko prouver ko bala ka basi mibale ko bota kana bango et pesa désordre na basi zizani na bana zizani héritage pe zizani Nebisika wana mama Ani. Avant que nous deuxième réponse na biso. Tika to kota un peu mbangu na koyeba ete sagani ne kota kana tango bombanda rivalité esili ko kota na ndako. Siko awa toza ko bete Jacob aza papa ya kimpreve de. Papa ko mona koma saga esili ko kota siko na ndako ya nani? Na ndako ya Jacob. Likolo ya bombanda. Bombanda. Alléluia. Alléluia. Donc ne ko pe matango zo kozonga toza ko yeba saga désordre ne sili ko kota kati na ndako ya Jacob likolo ya Rachel na Leah yaya na Leki ba sa mo kabola mobali moko. Alléluia. Alléluia.
na émission na biso oyo ya la vérité place ya koloba nini mama Rachel. Rachel tosukelaki wapi mama Ani? Bon, tosuki sikoyo na ndenge bapesi bango bamatabiso mibale wana bango mibale nde place tosukeli sikoyo. Merci mama Ani. Pe tosukelaki na place ayeke bombanda ekoti na ndako ya Jacob saga elingi olobaki ete ntomona koma bambanda mibale baza kovanda na ndako moko mesitu yaya na leki baza kokopa na désordre. Mais mama Ani, avant tocontinue tika napesa bino ete loi 18 oyo eza na mokanda ya Lévitique 18 bandeko baverset biblike bandi kolia mpo bokende kotala baréférence ya liboso ezalaki Genèse 26 tina 50 nde place makambo nyonso ekotournele oyo tokomi yango sikoyo toza kolakisa bino Lévitique 18 elingi koloba ete eske likambo tokende na question na village mena libokolo na culture na biso bato bazali baza kobalaka mpe nini basi mibale misato bongo mpe ezali nde yango tomi tokota sikoyo eske na culture mena libokolo sikoyo mama Ani question ya mibale naza nango bato mpe bazali ke yaya na leki mpe asangisi bango ezali nde réponse nanga Lévitique 18 eza koloba ete yo mobali ntango ozali vivant ozali na mwasi na yo obali officiellement na ndako to officiellement mpe te okoki kozwa basere mibale te bongo otambola na bango okoki kosala yango te okoki te wana ezaki ndoki te bo bible ekalifie yango te okoki kosala yango te olingi otanga yokende kotanga na Lévitique 18 awa officiellement eza ja kofunda ete Jacob azalaki na permission te devant Nzambe akende kozwa nani yaya na leki akoye koluka nzela ne mosusu akoma korésoudre problème entre leya mais akoki mpe koforce te ke azwa kaka mpe leki kaka ya kosangisa yaya na leki esalemaka te eza mpe permis te mpe Nzambe lokola amonaki yango na ntango bana Israele kozwa mibeko na bango aye korenforce yango eza na les 10 commandements te mais tolobaka yango toujours bandeko mpe baprêtre catholique baza makasi na bible bayebi yango ete bana Israele bazwaki kaka 10 commandements te bazwaki 10 commandements na mont Sinai epai ya Moïse kasi bana Israele bazalaki na une affaire de 100 mibeko parmi mibeko ngo eza na Lévitique 18 eza koloba ete okoki kosala inceste ya kosangisa yaya na leki te okoki kosala yango te donc place partout tozali na monde biso nyonso batata totia yango na motu ete tozali permis te okende kozwa yaya na leki osangisa bango ya mesiko bato bazokontinue kosala yango wana baza na libabe na bangosoki oza na maladi oyo eke olingi miso no etondaka te pourkoi mpo okende ata na libanda ifo ozwa kaka petite sere bato avandaki ne wana aziyaki wana aza nano ya kokomela te akomeli ye okomi koba mosusu bameme bafortement basala ngo na kati ya bandako mama ya ndako ayebaka te epuis eloko ezalaka wana na ntango atie asente mwana yango mama ya ndako aluka petite sœur donc semeki na ya sente ope grande sœur to pe grande sœur asente to grande sœur ou bien niesi whatever mutu nyonso kazaki ya mwasi aza na ndako azosala makambo ndenge ntango otuna yo mwasi ya ndako moye kotuna okomi na problème ofungola miso soko boyoki bongo epuis alingi obenga na mwasi yango alingi te soko obengani ye akobima te akoyebaka bozokabola na ye kutu bozokabola na ye baerere nyonso petite sœur to sœur azokocouvrir yango balingi kutu te koblamele ye boyebaka bofungola miso ebongo so oyokake yo oyebisanga mobali nango abebisi yo epuis tata alobiki tika kaka epuis azokolinga meme kosala effort moko te ebongo soki ndeko abengani na ndako mwana wana tika kaka mwana abotameli kaka bana mpe ntango abotameli oga papa wana raisoni bakopesa o bosaka famille moko te yango bana wana bazobima bademo yango bozomona batate wana ngo bazofuta yango bozofuta yango vi na mama Ani wana ezalaka de passage nde place oza komona ete bombanda esili kokota na ndako ya nani ya Laban na ndako ya Joseph parce baza kaka epai ya bokilo baza kaka epai ya papa ya bana basi nyonso mibale oyo dezoda liboso ye koleka wana ete mama ya liboso ki eleya akomi kobota bana mais mama Rachel ketabutako azalaka nini stérile bana nyonso ya Jacob na mokuse babotamelaki epai ya nani epai ya Laban noko ya nani noko ya ye Joseph papa ya nani papa ya bango bana oyo ya basi bango mibale a part mwana moko tokoya kolobela ye Jacob azalaki na combien de bana 12 13
azali na combien de garçons? 11. 12. 12. 12. toyoka lisusu Jacob azali na combien de bana? bamona aza kosuline mwana garçon suline yango bayemission biso ntango tosalaka yango esengaka prudence po oyeba technique moko combien toza koloba mpe wapi toza kokende. Bana bazalaki 13 ya Jacob. Soki na bana mwana mwasi mwana mobali baza bana 13. Me bana ya mibali 12. Na 13 bana nyonso na ya basi na mibali tokolobela bango toza koya moko kaka longola moins 1 12. Eyo 13 moins 1 12 mwana moko azangaki kobotama na nani na ndako ya Labani.